c'est grave, hein. Alors, Bandeko, Mbotela Bino, Bino Tsomsa Rolandangai, un pays de voyous, un chauffeur fou, à côté de la bâtiment nyonso, na fleuve. Voilà. Donc, et là, quoi qui moyibi, ils ont sacrifice belé. Chauffeur fou, na ki fou naye, na kachama yo, wo, na batu bavandi kuna sikona samai. Talamboka mobimba. Alemboka boko, biso moko consciencieusement, conscience na biso. Ezo ba biso teke photo ça na fédéralisme. Toka bwana biso, ba oyo bazana mentalité na bango na bakende, ba oyo bazana mentalité pa yo bakende, ba oyo mentalité pa yo bakende. Po biso tokozala na ba chauffeur fouté. Oyo marque aboyeka mamo bu na milimo bazako kutana kuna. Nyonso ba sacrifice. Eza mawa. Alors bandeko ba processus ya nini ya fédéralisme et pas ya biso ba Congo bandi. Nazo tangila bino eloko ba uto tinanga vitesse. Nazo tangila bino ngo sikoyo. Voilà. Aujourd'hui, les partis politiques à vision fédéraliste Ouest, Congo central, dont NDK, BDM, Abako, DC, MDD et APK, se sont réunis à Badiading pour réfléchir d'une éventuelle plateforme prochaine pour remettre la pendule à l'air. Nous souhaitons qu'à la réunion prochaine, que le BDM soit présent pour commencer nos actions de grandes envergures à Kinshasa, Bandundu et Congo central d'abord et après au Katanga. Donc, vision fédéraliste. Donc, toza siko ya kotelema. Eza na batu mosusu. Soki fédéralisme ekoti état fédéral azoye bate na mboka nena mito na mokonzi. Parce que gestionnaire azate. Biso ba Congo tout. Mais ngana kamwaka omoni batu mosusu mona passe pourquoi? Moi c'est aboyé. Il y a quand même kana mwasi. Moi c'est banoso na balufundu. Pour on la seki na ligio susté. Mais il y a quand même kana mwasi. Oyebi pour kana mwasi parce que sans mwasi ya ko elo côté. Sans mwasi ya koka elo côté. Alors biso ba Congo, le côté ba gestionnaire. Fédéralisme tel ba déjà debout. Parce que oyebi que to ba gestionnaire. Na RDC gestionnaire à part mu Congo azate. To yebi que biso ba gestionnaire. Ce ka to kabonika ba. Boko ya ko senga zile para biso. Parce que to ko la puissance. Parce que nous avons tout. Et puis tu veux gérer. Jamais au yoka, muta bomaka batu, asala ba mabe belé, abani ko apprendre ko pesa akomi donner des leçons et batu be bazana simana ye bazo kumisa ye. Chez nous les Bakongo makabone zate. Tango yoza mo bomi, tango yoza mo yibi prison. Et muta oza simana zate. Parce que tu veux rendre onate. Ce que mon Congo kangama na biso nani mundela kangama na biso ayebi ke to yebaka nzambe liboso to bandai ko banga masumo donc vi na biso ezaboye yo na vi na okumisa mto abomaka batu akuma donner des leçons yo zo kumisa ka yo kuma na simane fanatique yo okumisa mto azaka moyibi ba vi na nginda yo kumisa ka ye pa na biso le Bakongo biloko les até de toute façon chez nous masaka peut-être ya bière to kangao. Parce que mundela yeba kabiso ngaka bière te ya on a tinaka Lumumba aya ko sala publicité polar pour mon que bien les autres là nango biso ngaka honte biso mutu il faut réfléchir mu Congo mutu il faut réfléchir voilà bande ko ngai donc toko vanda te na mboka oyo avec des gens qui ne réfléchissent pas ka akimi muyibi pas akimi muyibi akimi na 20 millions mais c'est quoi mboka bonga ndeni mboka ekobonga ndenge nini que des voleurs, des brigands, des voyous. Ami mboka ndeni wana. Tambo mamba ye wana azokima.
tozoyoka ba ministre bazokanga faut passer la justice. Donc gouvernement ya Tshilombo etali kolia te, etali kokanga bato. Allez, eza siko distraction o Kabila pesi yo kanga bato bamona kana toza mo président kanga bato bazokanga ndengona ti 2022 bon parce que toi sur la 2021 pour notre comme on a 2022 t'es combien de mois? Réfléchissez, et combien de mois? Et tu n'as pas qu'à 10 mois. Et tu comme dans 2022. T'as beaucoup de 2022 on a les préparatifs pour l'élection. Tu le mauvais 2023 à remettre le pouvoir pas colonango barondé. Et si alors yonanga pourquoi qu'on linga du surtout continuer à boyer? On est yo pose un esprit à fédéral, il y a état fédéral. Soko yebi état fédéral te nous comme expliquer yo. Okoye bayango. État de fédéral et la division te. Biso tozo la division. Biso tozo la division que Congo central et comme République du Congo central. Biso pas penser la biso za ngwana. République du Congo central. So besoin de richesse na bino bofa na nkuna parce que bosa na rien. Besoin de richesse, oyebi ko gérer moté, mais bosa na rien. Voilà. Comment bato ko na passe plus de 5 décennies, ce qui 6 décennies bato le la kaka. Seul pays au monde où bato le la kaka. Bato na passe ya kolia même soso, même maki ya pamba, muto zana difficulté kolia maki. C'est quoi? Muto le Tshilombo. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il n'a jamais travaillé dans Mboka na ye. Bozo tché président, bozo monango normal. Jamais n'a vu na ye assigné en tant que responsable. Bozo tché président de la République et vous trouvez cela normal. Que des aveugles. Et passé, hein? Et passé. Mawa mingi. Tala sikoyo. Boyoka pe oyo so bolani langage ne boyoka yepe muluba boyoka c'est triste mokonzi ka pe sanga pe des ministères na chape bato na ngai pe na kati ngana lobaki a créer lengaka ministère ya discipline na kati wana ngana zala siko na coach fimbu ezaka ministre ayibi ata déjà yibi ngana ko fouetter kaka ko fouetter ko beta ye ko chaye pilipili na matoi ale ole ko kotisa bango na makala basi bako landa bango kuna bako mele biere bako lia misunyi na makala kuna bana eloko bako sentir kuna te mais soki to beti ata ministre fimbu 50 en plein air population bako tala ndenge ministre alela kana munoko mboka mukimo yibi ko sila system muzi ayaka nango wana mukamate ale tumbu yulu abetu wane ko sala biso mwa kitoko me bato wane to ko zo bango to chana maka tirbo kuna premise kuna bako mele bako mixing kuna basi bako kende kuna bako sepela bako sala nyoso mwasi muntu ana prison mwasi atika gina mwasi na mwana moko to stuga vabi mwasi akomi na bana 4 bako tindenge nini bilengi nyonso ezali kuna pe balongola prison ya makala awo ekomi penza bato bazingi yango mingi insécurité komi total balongola yango bachango kote ya zamba balongola yango bachango ata kote kuna nzela bandundu kuna na zamba na katikati ya zamba po muntu agenda kotala mobali na ye moyibi afuti ata transport ya 4 heures du temps 5 heures du temps okomona bato nde bakokima ki moyibi o prison bacheka pembeni ya bato bakoyoka solo automate na batomson oyo bakokontinue kakoyiba di ndeko mais pourquoi kozonga na mboka na yo te outi soki asai kuna ye makolo ti pa iboye ozopesa bato ba idée moko oyo existe kutu te na monde moderne mais pourquoi kozala gentil te ozongi na mboka na yo mais c'est triste hein outi déjà kuna musika makolo oye awa po pesa bato idée ya fimbo mais pourquoi kozala na mboka na yo te bandengo nga botelema po la fédéralisme po bato aboye to kozala na bango te hein bato aboye bato bazalaka kalata bazoko mu Congo mais bazoko banga bato yo kalata bana yisa ba Congo mundele yebi mu Congo bazo banga ba Congo lelo yo bayi ko vanda place mona ba Congo ba moni ba Congo ba sepeli ba lobi abiso photokoma likolo na bango ndenge muta soka uti mboka soka yendenga lukaka basi ya ba camarade parce que amoni nazi mo se camarade na kubi boye naza likolo ne ba we bata ba yaki ba uti mboka ba ye alibano so mwasi basi ba camarade na ye amoni ka ngai naza likolo na bango mboka tie ngako naza tina ba te ngai naza tina eloko moko même pas que fédéralisme division bara moko
Donc yo po ya na Congo central il faut zo visa ngapona ngana wasani bana na wasani ngapona na wasani yo muto kolinga oya komona Congo central ngapona pana yo pona wasani na ma mentalité ya pona wasani nga Zama ouais. Plus de 50 ans, bato va souffrir. Donc bato se battre mokosala. Bozi mutu mokuto ayebi Jésus ata mokete. To ko mokuto la Jésus te. Ayebi kuto nde basala ka loko te nini te. Mais bozi mutu président de la République. Et puis bozo benge pe béton. Alors il y a des gens qui sont malades hein. Oyebi malade msoko za nangoko, oyebi noto za malade. Vous comprenez? Donc oyebi noto za malade, mais na mutu malade muteza kuna. Donc pour au sa garage ya qui mécanique, ya muituka mécanique, il faut un mécanicien. Mais si vous avez un mécanicien, il n'y a pas. Si vous avez un mécanicien, il n'y a pas. Vous avez un mécanicien. Dans la psycho, avec nous traité en Égypte, en Maï. Ouais. Ngai na lobaka na bino, na Alexa bino, et c'est là que tu as Alexa bino le mot awawa. Et ça na Sony bandeko tant on a ça mona yango, mais ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible ngamoko. Avato komawana tout en ava oyo. Bola ndako bien. Alors bande bomoni wana bana mike ofongoli munduki pe ozongisi yango botala siko oya bino botala siko oya bino pesa yu bino 10 minutes bozo kende kaka lelo ngana bino ata journée mobimba obo kokanga mutu moko ndoki te bokoloba te ko balongoli ngana musala pona mumanduki yango simbaka tango yebi kopanza yango te ikisa manduki na se longolongoli pièce mobile te longola pièce mobile longola eloko oyo longola ba verrou nyonso ba ressort wana longoli te ressort récupérateur longoli te bimisa ressort récupérateur na yango wana verrou wana voilà ok monsieur yo longoli pièce mobile zongisa bozongisa yango sikoyo bokokanga mutu moko ndoki awa te yo moko nde obima ndoki monsieur kotala mutu te sala munduki na yo ozotala ok kende na nani yebisa mabati na porte monsieur na bimso libanda siko kepe libela kosa mo sekina ngate pesa charge ya république mobimbo zo kango yo moni ngo isa musika po bando la tso ndenge bafungola manduki
osali déjà soki 30 minutes ekoti monsieur yaka bino mibale bozwa baarme bokofongola yango place wana ekola libaya wana bino mibale baarme pesa bango arme moko moko pesa mpe oyo mosusu arme tia likolo ya libaya zelanga wana vanda kaka wana ofongolo kitisi zelanga wana bengelanga commande bandeko siko nano bani siko nga nasali nini na bato wana biloko bayikola na centre de formation avant abima ayebi ndenge déjà bapanzaka yango tala plus de 30 minutes bomoni bana mike baza na moins de 27 ans bango tout moins de 27 ans mais basali combien de minutes hein bandeko basali combien de minutes pour vraiment basilisa mosala ya kofongola biloko wana RDC nazolukila bino so ya mibali mosusu mais mpo nazomona yango te nzambe na ngai ye kofongola munduki ayebi te bouti osukandanga siku na mboshimai boye mbango siko zwa munduki na arme apesi yo fongola oyebi te nzambe na ngai vraiment eza pasi eza pasi po misu nazomona ngo te mpa na tia na ngai olakisa bino ka tout de suite là ndenge baninga basalaka nzambe na ngai ye namoni yango te c'est triste alo bandeko na ngai nangi olakisa bino eloko moko mboka na biso ndenge ekomi ndenge eza na pasi voilà voilà botala mbote papa biso toza bato batambolaka toye tokuti bino na nyama moko aboya mokomboso wayaki bana mokolo nini soki oyeba abimaki na sanza ya libo mikolo ntuku mbali na mitano 2019 sikoyo bosali na ye basanza combien 7 mois bosali na ye 7 mois sikoyo asalaka ndenge nini bolalaka na ye boliaka na ye to ngonga mosusu bozalaka soki avandi bazolia bakwanga to abimaki kaka abimi ye atali bino azongi na zamba ezalaka oyo kovanda na ye lokola mbwa mpenza kobokola ye tovanda na ye akóma lokola mbwa mikolo epusani tokozela nde bino ke eza ndenge nini aza mpe nyama bongo sikoyo ye aza likako to mpenza aza mokomboso ye nkombo na ye bokomoso bon sikoyo tomoni mokomboso abimeli bino na mboka awa aza kolia na bino aza na bino akosakana na bino ayaki banda sanza ya zomi na mibale ya 2019 asali deja 7 mois na bino bon sikoyo ndenge azali wana eske aza kobeta bino to aza mpenjaka pembeni azosakana na bino kaka abetaka pe te nde ye nde aoki mposa akolia akota ndako afungoli me tomesana na ye akuvanga na biso ka ndenge wana eske ayibaka biloko to asalaka nini ayibaka akomi moyibi sikoyo bon ntango abimaki bomonaki ye abimi kaka bokuti ye na kata ndako to bozomona ndenge azobima abimaki na zamba aye me avandi peneni na tongo bana bamoni aza kosakanaka wana ayaki nde kovandaka likolo sikoyo alongwa likolo akóma lokola mbwa mpenza tomoni ye mpe azopusa moto eske aya ntango bozali abo akokozala ngwa mosusu bolambaki biloko boya ye afungoli alei afungoli alei azolia mpe biloko bino bokolamba sikoyo tomoni mpe azolia be azosakana na bana mike bambwa biloko nyonso eske azoboma bango te akoboma te akosakanaka na bango me bino sikoyo bolobi nini na bato bakonzi minene tonga mosusu bachef de secteur basala nini na ye bazongisa ye na zamba to basala na ye ndenge nini bakomela nano biso te tovandi na ye akóma lokola mbwa kotongisa ye na ntambo esu ndenge nini bango bato baona te toyi kovandaka na ye aza ne nyama noki akufa nasani tokozela bango mikali tozi tokomaka tozala na ye boni
Ok, sikoyo tomoni kaka ke bino bozodeklare na leta ke baya balukela bino solution na nyama oyo boyebi te ayaki ndenge nini mission na ye eza ndenge nini ata bozolia na ye me boyebi objectif na ye te yango bozobanga bozoprevenir basante na bino mpona ke boprevenir likambo mabe komela bino boyi kobenga na bato ya leta baya kolukela bino solution na ye so ate azonga na parke bisika na zamba place azalaka mpo botomoni boza na pembeni na parke salonga ebale nde ekaboli biso me zamba awa eza mpe makasi mpo biso tozala na forêt équatoriale me bozosenga na bakonzi ke bakoka balukela bino moyen mosusu oyo ekoki kosenga ke nyama oyo so azonga na zamba to mpe atikala na mboka ndenge bolobi kaka ndenge wana uti koloba moyibi yango ndenge azoyiba soki ayibi biloko azokima nango na zamba to mpe azolia kaka wana eske azoyiba banzungu te basani te eloko mosusu te banzungu te soki abimisi nzungu akotikaka kotika ye nde biloko akolia biso tokolia ye mpe soki amoni vo alia sikoyo na bambwa ndenge azosakana na bango bakoki kokima na mbwa ata mokolo moko te akokima na mbwa te ndenge aza na sikoyo alalaka wapi alalaka nde soki moi mpo ekoti akei kolala na zamba azongi na 6h du matin abimi abimaka na 6h azonga 5h abimi 17h soki ekoki azongi kolala na zamba alalaka na ndako na bino pe te ya koyaka koluka biloko akolia na ndoto ya biso ayeka kolia boye apres ti soki asilisi akoti zamba na ba 5h mpe asa abimaki sikoyo kuna na zamba kuna ndenge bokendeke to mpengo mosusu moto mosusu amesana na ye soki akei mai alandaka ye te alandaka nakoeciba pena kosala kwanga bo sikoyo soki azozwa kwanga na esiba na ye akosala ye mabe te bakozwa bango mibale kaka nakozonga mboka akokiki pe kokumbela ye ekolo akokumba ekolo te akumba ekolo te ka ye liboso moto na nsima na okeyelanga okoki mpe kokende na ye na ye akei mpe azonga. Ok, merci tosepeli papa localité na makambo na ndenge olobi ozotala déclaration nga d'ailleurs nazobanga mpona komona eloko moko eza ya nini yango tosengi ke bakonzi ya mboka bakonzi ya mboka s'il vous plaît bakoka kolukela biso solution na nyama oyo mpo nyama na moto bakoki kovanda te mokombo so aza na bariske ebele munga mosusu azali moto oyo aleki biso na makasi sikoyo soki akomi kofanda na biso boye tokoki kobanga ye te mpo biso tu toza mpe banyama lokola ye me ekomema biso na kobanga nzambi tokomona ke nga mosusu ana objectif mosusu ya likambo mosusu merci papa localité bandeko omoni ntina état fédéral na état fédéral biloko aboyelaka te déjà solution esalizamaki mais sikoyo puisque le pouvoir n'est pas décentralisé oyo baza kuna fo baluka tu bayebisa chilombo donc me makambo pambapamba boye fo koluka koyebisa chilombo makambo bozoba boye sepange akomi kovivre na bato atiki zamba mpo na nini mpo nzala ekoti ti na zamba donc nzala ko ekoti ti na zamba nzambe na ngai yere botala ndenge baluba bavivaka na basi tani njingamba bwali bwani we ujanu njingamba nchikari musango pale nwandekera we ujanu ni bakashi adi we ube nkulala kumbelwe we ujanu ni bakashi ile bivishengala ni balum Simon Mulondo ebe walumu abeji tukwaji wangambi jistwara mwana buni jinga heta mamu au mamu anyangambu la makai ni mwambi nokokuni ufumuyende kwa eglise basinya omoni baluba ndenge basakanaka na basi mwasi okozala pembe na yo ya ndenge nini epai ya moluba ozole kopamba bayaka kozwa valeur na bakini ti na poto epai ya moluba ko ozala na valeur ya moke te na banzi bomoni mpo bayokaka chiluba bayoki makambo nini azoloba na ye voilà alors bandeko na ngai namoni ere koki epusani toyoka tata toyo certains disent par la lutte armée, d'autres disent par ceci ou cela. Mais les États-Unis d'Amérique, la fédération indienne, la fédération brésilienne, vous croyez que le président Barack Obama ose donner des instructions à l'État de Texas? Il ne peut pas. L'État de Texas est un État souverain à l'intérieur d'une fédération. Ils ont leur constitution. Ils ont accepté de mutualiser avec le reste de l'Amérique un certain nombre de domaines de compétences. Terminé. Obama n'ose pas toucher aux lois internes de l'État de Texas. Les Mormons dans l'Utah, ils ont leur système de gouvernance. New York est l'État libéral, Californie ultra-libéral.
des États conservateurs, des États qui n'ont rien à voir dans leur philosophie, vivent ensemble et gagnent ensemble au plan économique et constituent la Fédération des États-Unis d'Amérique. Donc quel est notre problème, nous, Africains? Le panafricanisme doit être clair sur une question. Le panafricanisme n'est pas une unité des États noirs. Un Cheikh Anta montrait que les Arabes, 3 Arabes sur 5 sont des Africains aujourd'hui. L'héritage du peuple arabe doit être réclamé par l'Afrique plus que tout autre continent. Donc de ce point de vue, l'unité arabo-africaine devrait être une réalité en Afrique. Les États-Unis d'Afrique devaient concerner tout le continent africain. Et nous ne voulons pas qu'une partie du continent africain se détache pour aller dans la Méditerranée, travailler avec les Européens. Vous avez vu l'UMP et tout ce qu'ils ont tenté ensemble, ça n'a rien donné. L'avenir des pays arabes maghrébins, c'est l'Afrique. C'est leur profondeur africaine. Tant qu'ils voudront s'allier avec l'Europe ou chercher d'autres alternatives à l'Afrique, ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils sont sur le sol qui leur appartient aujourd'hui et qui s'appelle l'Afrique. Mais les contradictions, il y a un magma de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc., etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la Casamance? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies, après 50 ans, comme on est c'est le jour de l'anniversaire, on dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 1958, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé 1 centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Nazoya. Où en est le projet? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi je fais 4 jours. 1 jour de voyage, 1 ou 2 jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après c'est la bataille pour le retour. La dernière fois je suis allé à Douala, Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions, ou 2 avions et demi, parce qu'après on a un petit dash qui tourne, les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser? Air Afrique a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdu, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10%, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras, venez prendre. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Donc ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement au sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non, on veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des Africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes, qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi je crois en l'Afrique, et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres Africains. Parce que ces gens connaissent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. C'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Charente, eux, l'Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains dès maintenant, bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous.
on semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole, chaque jour que Dieu fait, un pays africain se découvre pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie, on découvre qu'ils ont des réserves d'or et des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Merci. Bandeko, totikali, je crois, na 1 minute ou bien 2 minutes. Donc, toza susu vraiment na likambu ya koloba te, pe na likambu ya kobakisa te. Nzambe apambola bino. Voilà. Ou perception signification, il y a confinement. C'est vrai, confinement. Confinement, ils ont parmi des lettres, des lettres, ils ont fusionnement, confinement. Bon, dans la langue, ndimbola biso eloko nini la confinement. Ndimbola combo ya confinement. Ah, comme un confinement. Confinement, ils ont le droit des pays voisins. Neti Ouganda, na France, Bakanganat. Ouganda est en Afrique, France est en Europe. Ah, Bakangamate, papa. Des pays voisins, confinement, mais confinement. Confinement. Mais ça, c'est aussi là. Confinement. Mais c'est simple, c'est le mot simple, c'est le non confinement, c'est ici. Et ça, il y a bandaki, il y a confinement, tu confirmer. Ma, confirmer le bapé sur yango. Donc confirmer bapé sur ma. Donc confinement. Donc on va créer qui bapé sur yango. Donc confinement. Donc tu confirmer ngo, donc tu confirmer que va y bien ngo, bapé sur donc confinement. Va confirmer bapé sur yango. Bonjour maman. Bonjour. Maman, comment on a? Pona? Tu as besoin de perception d'imbola, il y a confinement. Confinement. Pas problème. Problème, tu as perception d'imbola, maman. Mais je connais besoin d'un produit de poignée. Donc, quand tu as la veille, on va répondre au confinement. Confinement de nani? Azanani? Et ça, nini? Confinement ndenge tokaki mokonza mboka alobaki ke confinement yango tozotuna na baimboka baperception ndimbola ya confinement. Vous avez besoin d'explication confinement? Ok, bon, là, nazali corps médical. Confinement, ils ont m'abêté. Bon, ils ont vraiment pas cité pour nous expliquer confinement. Mais là, tant on a vu ba problème en tout cas